Voilà, vous nous suivez partout dans le monde à travers votre émission Micro Populaire. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Grand merci à Mike à la finale. Grand merci à Wata aujourd'hui à la prise de vie. Grand merci à M. Rifin Kissombe, sans oublier Papi Kelly. Grand merci également à Madame Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre. Et bonjour à tous les membres de l'association Mirador, l'espoir fait vivre depuis Paris et puis ici à Kinshasa. Voilà, question de parler de l'actualité. Nous sommes là aujourd'hui avec un homme dédié, le pasteur Stéphane Lutumba. Et il a été un peu par rapport à les Kabongo, fermeture, il y avait l'église, coronavirus, politique, sinon tout est bloqué. Donc, selon l'homme de Dieu, et ça, bon, signe d'attente de la fin, tout ça déjà temps de la fin en Gomoko. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Nzamba Pambola Bisso. Merci beaucoup. Bonne santé. Non, Nzamba Zobate, la par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Nzamba Zobate, par la grâce de Dieu, Tokotambamo, Nakata Masolo, Nabiso, on dirait, et qu'on batte la main comme na souk et comme siko, non? Et oyo lonaki yango sikondo zo buka na temps oyo papa Lutumba. Non. Nzamba Zobatela, so Nzamba bateli te o abatela osa musa pamba. Makambo komi vraiment na soukate pe eza basune moko eza prophétique et eza basine moko o eza penza clair o komema biso église comprendre but na ye to place na ye osala nzambe mwana nzambe a comprendre oza place nini nzambe alingi kosala na nini o nzamba bongisi. Donc c'est ça. Mais sinon on dirait lelo makambo to komi ko vivre oyo liboso ça ki non ba scénario ya ba vidéo ya ni dité ba pasteur ya ba éminent homme de Dieu tambola ki et juste après yango ko vivre siko to ebité to bengango scène moko en tout cas ça vraiment très scandaleux Covid-19 maladie oye épargner mututé ezala na bino basala nzambe to ebité ça kanda ya nzambe nzamba répondre biso par rapport et ba action sur mabeto salaki to zainde parce que ba tebe baba que non eza signe attend de la fin mais attend de la fin le ko ba autoriser ba mariage ya homosexuel côté ba mibala ba bala na côté bas ba bala na ya nzambe lelo à soumettre biso ce contre ba bena biso. Merci beaucoup papa. On a ko loba eza na moko ta yebi mukolo o mwana muto ya mais bible eza ko recommander biso to milengele nde to fa no boye so ko ya to milengele parce que to yebi tenter o ndongo lobi bui basine o ezotalisa eza yango na lobi oyo uti kotanga mwasi na mwasi mobali na mobali nyama na mutu bakomi kobalana yango na lobi na minute oyo ezaka pona ba pasteur te même ba président de la république baza touché même ba bailleur de fonds ya monde baza touché catégorie tout na monde baza touché na événement oyoyo ya Covid-19. Alors elo na koloba mutu nyonso awa na sa moi il faut à comprendre et message o ni nzambe alingate ya biso parce que bible eloba que tout genou fléchit devant l'Éternel. Ma bolongo nyonso ko fuka maliboso nzambe pe minoko nyonso ko tatola ke yesu azanzambe mutu abanda compter na mbongo na ye mais na minute moya à vivre na mbongo nezate mutu abando vivre na ba avion mais na minute ezala jet ezala boya ko mata na avion moko na bateau ozana jet na yo na minute moya matezate parce que mot d'ordre de pesami monde entier avion matate et loko boy e bougete. Alors, na minute au mato qui te soufuka meli de nzambe. Soufuka meli nzambe, soufuka même ordre ya dernier jour te tous nzambe. Même batuana makangisuana, ba autorité ba pays, makangisuana ba jonge pa nzambe ne soki nzamba permettre te lo monter salima. Nzamba ko bango ba ko lo ba me peuple et ko pe oboya. Ba chrétien mususu ba bande ba ordonner ba fermeture ya église boy. On de la place ba pesi accès na diable ba adorer diable parce que comment est-ce ba couper ça ba to ba kende église te. Non, ba pekisi muto sambela te. Nde naza boye. Avant na bimana sa l'émission na sambeli. Na sambeli. Eza na au moment oyo
mabe ekotaki na kati ya temple nzambe abimisi Jean-Baptiste po ateya na kati ya désert. Bible eloba bato banda ko uta bipai na bipai bazoya esika Jean zaki. Mais na minute oyo bapekisi moto asambela te, moto asambela na ye. Mais o nzamba kani kosala yango ezosalema. Non, sambela na yo. Église bakangi pe be église te. Ezaka juste ba sécuriser batu. Nazomona ba vidéo ya ba sala nzambe commande bazo luka nzambe bapekisi muto asambela te. De façon na ko luka nzambe on est mona kinde kona bino le pasteur évêque nan babinga nan l'évangéliste que bondi walesa alali na poto azo sambela. Est-ce qu'on est ça ko impressionner batute akako sala ngote en coulisses que non luki nzambe en coulisses nzambe va répondre te faka sala ngaka ko na poto bat ba mona ke non azo luka nzambe to ça recommandation to éviter. Batu ebele bino batu ba YouTube beaucoup motinda batu basala oyoyo eko toucher batu neti yo posala ke mission na yo poza batu ba mona yango na tinda kala na poto na continuer beaucoup motinda batu basala ka biloko ndenge akamata le numéro na ebité parce que na ebi motema nete mais na lobi que non vraie prière ne naza boy na lobaki ke non bana nanga l'église na bisaki bango na le 30 exactement le 31 exactement le 31 décembre na bisi bango 3 mois autokota eza 3 mois moko nzambe ami monisa manandenge moko terrible. Et puis nous allons confondre maïla batupé ba sacrifice kozala ebele mais ba oya nzambe ba kozala jamais touché to bon de la makasi na mona janvier mais frappe kozala makasi na mars ndeko na sambela ba aroye biso message frappe kozala makasi na mars mais to lequel qui on a médiaté to bon de la ki na kuku. Vraie prière oyo église et le église le basala nzambe le batu bakomo luka ba impressionner mokili o aluka kalifuti n'est pas mutu afuta mais plus photo luka par na likolo to luka ba place et na bochangaka après prière en ligne komi ba kop na binesili pour national de kuma bi bongo pasteur mtu asamba yanenga te mikolo dima ozongo ndenge nini alors bo créer ba église en ligne et comme ba offrande en ligne offrande na M-Pesa ba tinde ba offrande na M-Pesa éviter et comme peut façon mususu pe ya ko sala pe musala nzamba ngo ndire yo take ba prière en ligne banda lelote na bi ba pasteur ebele ba banda ba prière en ligne ezate kaka pona fléau o pona mupepe o te ba banda yango ngata mususu na sala kangote me ba banda yango eza mabete mutu musu ko fana na ndako makangisi nini me tango zote ya ye eleka amoni yango na YouTube amoni yango wapi e motivé amona ke non tsamba sana ye parce que catholique ba sala ngoti. Mais donc kaba pasteur mais façon bino ba pasteur bozo sa ela ngoza différent ba catholique zala clair ba pasteur monaki net auto monaki net pa même suka bundu ale sa sala ko na poto ba pasteur ba komi ko leka ernion so ko tana ba numéro oyo ba osela bino virement bancaire pona 10 est-ce que beaucoup tika péter na fleu parce que toi moment moko ya crise moi mbongo mtambo mtabombaki asala ngona période moment crise ou moment crise te mwana nzambe adepandaka na mokilité mwana nzambe to mosala nzambe adepandaka na lola na o nzamba abongisa pona ye Bible lo ba wana tolali na yebi ba projet nini na abongisa pona bino eza ba projet ya malheur te eza ba projet échec te eza ba projet ya bonheur alors na kati ba projet ya bonheur wana nzambe kaka ndongo fani nanga boye okoki obima boye après mission nzamba kama ke pambolo na million mais toza moment crise millions yuapi ozuwa nzamba touché a pambolo na million mais yo ezaki na calcul noté oui ba osala ma o sepeli Bible eloba
soki okana kosala malamu sala malamu. Toza bana nzambe bolanda ngai à travers ndeko na biso asala musala kitoko nazo pesa conseil. Toza bana nzambe nga na lobite botindela nga mongo na M-Pesa bosala ngo te so ndenge soko sepeli au sal mais na couper sope numéro pe ya M-Pesa na sala la ngo pété. Donc nzambe banda temps auto que un mois. Mais faut tout n'a pas pasteur to vivre ndenge nini. Tu vivras jamais peine offrande. Offrande des apôtres kosala misala église. Offrande des apôtres kosunga. Eza na bateau batanga na compte église na compte église. Eza na bateau ba obala na compte église. Eza na bateau oyo ba église foute la kabango même ndako. Yo yake pa na ngai. Omona ka basale. Mais nzamba za na ndenge akangisela biso. Bana nzambe peuple de Dieu totika ko komi kotisa na système moko ya kolobaka trop basali ya nzambe trop ko kritikaka non soko mono sepeli na mutu wana te oui soko bosolo la kana ye lukaye yebise ozo saleza mabe neti ya papa ya pasteur Walesa ndingo uti kotanga akota na bapoto. Toute inspiration vient de Dieu. Ce qui ne s'est pas dit que à côté bongo, oui, gloire à Dieu. Mais ce qui est nzambete, étalé dans nzambenaye. Étalé dans nzambene. Mais eloko na koloba, to luka d'abord bokonza likolo. To luka te ba yeba biso, to luka jamais ba critique, to luka jamais bona minute oyo. Ezala yo. Ezalanga. Il faut tout le cas nini pourquoi nzamba permettre makambo ekota soki ba obatika ki nzambe bazongela nzambe nazu songe moko nazo loba yango devant média nazu songe moko songe wana ezani na moni mupepe makasi beti l'église ezokangama na moni batu pasteur moko ausat sa campagne na terrain moko ezaki ya oebilemba bien na terrain ya mefe na kati terrain wana pasteur ausa sa croisade batu balati pembe mais pembe ngozaki na bilamba satin mais ba ye ba soda ba koti ba kangi ba équipement l'église wana ba kangi batu bakena bango mais par là la meko tunanza pourquoi ndoto oyo eza que no ba fausse doctrine o ba batama ki na sima ya nzambe na sima kombo nzambe après mi pepe oyo soko za la tembe continue église na yo eza na vi mulaite soit yo moko pasteur o sangisa kisi moko sela nzambe makambo okoza la pini fimbo nzambe esko ekobeta na bato ba salela nzambe na ndenga masonge na ndenga lokuta ba koza la pini ba o punition on nzambe a trier après ekoza la ba passer musuba kufa na chair et zalaba mosusu ba kufa la bandako alali mort subite. Oui, il s'est bandaki ezo mais après fléau et ko s'éclater le sous makasi et ko s'éclater le sous makasi yo muto bandi ko sala nzambe na ndenga ba aventure tika parce que nzamba peso avant goût mais ba oba sambela nzambe na ndenga vérité bo bangate bote ya bato koya ya Christo ça la mission ya Jean-Baptiste to présenter batu agneau de Dieu to présenter batu Jésus to l'accepter batu nzambe na vérité non ko ça la pe makambute pona lobi otambola na mutuka bien aimé dans le okotambola na mutuka mais mutuka jamais okotolo la na cimetière jamais ba kota mituka na kati ba kota bandako na kati mais to salela nzambe pona royaume de cieux muto ya salela nzambe na kati na ndenga bosolo nzamba lola akoblesa yo akomelisa yo akobokola bana na yo pe na sima na yo ba grand serviteur de Dieu bakobima nde message nazaki nango ya kopesa pona église corps de Christ mobimba. Voilà, merci beaucoup pasteur Stéphane Lutumba to continue mason na biso
toyebi ke na tango ya pasi bandi surtout tango ba pasteur belé ba traverser ba moment difficile to mona ka ba fidèle la bino ba soutenir bino que ce soit spirituellement moralement physiquement ba soutenir bino mais pourquoi pas na période oyo ya crise oyo ba fidèle belé ba zole kanango bino également ba homme de Dieu bozole kanango mais ko ça ta ba geste moko boy social de to mona ki bande ko mususu ba pasteur Marcelo Tunas ba sali de to mona bande ko mais toujours mona ba kawana exemple minime par rapport ya belé ba nzambe ko baza awana Congo toujours mona bande ko même ba fali poupa bande ko ba musicien otobenga ba profane ba tsela rakisi ba osela mais pourquoi pas bino ba spirituel bino ba sala nzambe pe bo venir en aide na moment où est difficile na ba fidèle na bino autant musuku na moyen ya revivre Bible zoloba soko sali bolamo kolukate oganga mokile yeba li foutu ko uta na mokili c'est que to sala po ba to ba mona biso na condamné ba obasali yango te en plein média oui gloire à Dieu nzamba pambola bango parce que est motivé pe ba to mususu pe ba sala mais ceux qui na sala ka yango jamais na ko ya o yebiso ke na sala ka mo jamais parce que alliance na ngana nzambe o yebite ceux qui na sombela ki olipa na sombela ki okopo na pesa ki okopo mai o yebite mais elo na kolobaka na koki jamais ko présenter makambo belé na média au moins même ba message belé to lukaka même naza na moi retard ya média naza pe na ndengo na landela makambo donc excusez nga penza place wana bolamo na ona sali na olingate batupenda ba ebango lelo makambo oyo oui lelo sujet oyo ezolobisa pas mal de gens par rapport ya vaccin oyo eza déjà élaboré et pas ba mindele pona koluka ko lutter contre riposte ya COVID-19 yo za pour que ba congolais pe bazala pe ba participants to ba candidat na test wana essai to za contre tabite nzambe na alobi nini par rapport ba makambo wana. Oui, merci beaucoup. À propos ya vaccin ozo baninga ba yo pesa biso na Congo mais eza mabete la charité commence par soi-même donc banana na yo moyo mtolingi na no opesa parce que batu bakufi mingi na Europe batu bakufi mingi na États-Unis batu bakufi mingi na Chine mais awa tozana bato bazobela na toko baobela mais ba o bakufi bakomi pas même na niveau o bato bakufi na États-Unis na bamboka mususu nde tozoka c'est que bato bakubaza bato aliboso ko zo vaccin wana ezala bango moko na ba occidentaux ba mindele bango moko na bazwa ba banana ko zo yango après ndeto komone ko servir bango biso peto ba mais ba ko obligé mutu na makasité toza libre to demande na bango et que bien te naza penza contre yango pona za mukuse naza penza contre yango et que bien te. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Lutumba. Juste en quelques minutes, il faudrait exhorter Bananza, que le temps nous fait défaut, mais juste en quelques minutes, 2 minutes, un message, et à travers cette émission, tout surtout, confiné un message, il va garder en haut durant toute cette semaine de la part d'Anzambe et Mepana. Et là, na Bananzambe pene Église Corps du Christ, na bandi bosso, na bande konanga, ba pasteur, ba sango, batu nyoso basale la kombo a Jésus kombo ya Nzambe que tika ko créer miracle ya lokuta parce que miracle ya lokuta et comme mema batu batika Nzambe ya mibale nazo yebisa batu tika kokosa ba message Nzamba lobi no likambute olobi ke Nzamba lobi ko toni to yeba soit disant yo olekaka na media oh boy batu baze belé la mama yembo batu ba belé apaka COVID-19 oyo corona mais eza na batu baza ebelé na ba hôpital to que de tout sambelé la bango no sambela bakobika mais ko sale loko moko te olengisa mutu te do tozongela Nzambe na ndenga solo bana Nzambe totika ko toucher ba ouais totika ko fingisa kombo ya Nzambe. Donc message on a lancé Yesu azoya totika ko fingisa kombo ya Nzambe. Non osalika moko po oswa mutuka esale lonini.
Et ça, comme moyen de transport. Attends, na fouteli 100 ans. Mais ce qui na fouteli na kubanga nzambe, na ebi que place n'angeza na lola. Donc, inutile, na sala bilo mo po na bangi sabatu, na sala bilo ko mo po na so ba bien, nyos ba bilo ko ya mokili oyo. Mais oyo après a fait de compte na zanga place na lola. To bongo la motema parce que deuxième film weza. Deuxième film weza ekosunga biso des messages nazaki nango pena ya koloba yango. Merci beaucoup. Église Naza Mokambia responsable ya ministère le gagnant ezwami na commune Lemba terminus sur avenue Bypass. Avenue Kiyimbi, okiti na arrêt Kiyimbi, avenue Bypass, wana boulevard Bypass, okiti na arrêt Kiyimbi, okoti avenue Kiyimbi numéro 6, église Ezwami wana, to sambela mercredi, les avant-midi, de 7h à 9h30. Mais lundi, mais na vendredi, et puis na mercredi, le sous to zakaka le même heure, to sambela wana. Contact nangai, eza plus 243 81 471 10 50. Merci beaucoup. Plus 243 81 471 10 50. Okay, voilà. Merci beaucoup. C'était le pasteur Lutumba. Lutumba, question de parler de l'actualité. Tu as qui pendant que c'est pas bon, on a Nzambe nyonso bien qui va ça confiner, mais babo sanate Kenzamba Zali Nzambe. Dieu n'a jamais été confiné et Azakawana toujours pendant que c'est manifesté à travers Basalina. Et grand merci déjà l'équipe Mobimba, émission Micro Populaire. Grand merci na Wata na presse de vie. Grand merci na Mike na Régis Pinal. Merci Monsieur Rufin qui sont sans oublier Papi Kelly. Madame Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador l'Espoir fait. Voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Moi, je vous